J'ai reçu un cas d'un monsieur, aye nangana mwasi na ye, baye bango ye na mwasi na ye. Mwasi azalaki na zemi, en résumé, mwasi azalaki na zemi, passe ya kobota, zemi komi na suka bango wala na télévision bozomona bango, bakei pona kobota. Bake na hôpital moko, bienveillance eza na Kinkoli, ou Nansele comme ça. Je pense que c'est Nansele. Bake na hôpital na po mwasi ya bota, mobala zo expliquer nga bandeko na ngai, bakoma na kati hôpital wana, Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. J'ai reçu un cas d'un monsieur, aye nangana mwasi na ye, baye bango ye na mwasi na ye. Mwasi azalaki na zemi, en résumé, mwasi azalaki na zemi, passe ya kobota, zemi komi na suka bango wala na télévision bozomona bango, bakei pona kobota. Bake na hôpital moko, bienveillance eza na Kinkoli, ou Nansele comme ça. Je pense que c'est Nansele. Bake na hôpital na po mwasi ya bota, mobala zo expliquer nga bandeko na ngai, bakoma na kati hôpital wana, bazui mwasi bakoti siye na salle d'accouchement, baboyi mobali ya kota na kati. Mobala bite ngai na lingi na kota place mwasi na ngai akobota. Eza normal lelo. Soki mwasi ake kobota, mobali akoki ko assister place baza kobotisa mwasi na ye. Eza logique. Mais baboyi mobali ya kota, bakangi bango pendant 48 heures, troisième jour. Eloko ekamusi ngai, moto aye kobota me batongi sous col, bakangi col, baosbenga ngo batokole. Moto aye kobota, me bakangi sous col. Na place bafungola col, bakangi sous col. Mesdames et messieurs, wana eza explication ya mobali ndenga zoloba. Na yo ki passe na motema. Babombi bango soki pendant 3-4 jours. Hôpital eza na ambulance, mais bazo boya en face pour na okene makambu ya makila bazongisa mwana, bazo boya kopesa bango ambulance à hôpital, bango moko faut ba utiliser mutuka na bango. Alors que baza na problème mbongo te, mbongo baza kofuta. Ba traumatiser bango. Ba nyokoli bango. Jusqu'à ce que finalement mwana yeko kufa na libumu. Tango ba yeko sala échographie ba constater que mwana kufi. Pour se débarrasser de ba pesi bango transfert. Batindi bango ba kene l'hôpital mosusu. Ezali susu na niveau na bango te. Mwasi ayaki kobota pona kozwa esengo. La fille a 28 ans d'âge. Abota avante, babalani officiellement, mobala tie na ndako. Espoir na bango ezali mwasi azuze mi abota. Mais hôpital wana a géré bango jusqu'à ce que mwasi oyo mwana kufi na libumu sans que ba yebisa bango. Mais heureusement que moto asala ki échographie a révélé ki bango déjà tant asala échographie que mwana za déjà ya kokufa. Nde a expliqué mobali pe apesi mobali quelques éléments importants lokola ba preuve ya échographie. Mobali ya lungwe place wana ba na CNPP na transfert. Ba koma na transfert CNPP ba lobi eza kana bisote. Mobali asuki azoyi ba te ba okende wapi. Nde ba ko yebisa ko hôpital moko ezali awa initiative plus kuna kote ya bansele wana soki ya mama Olive. Nde ba yokene na hôpital wana. Ba komi na hôpital wana baba de la échographie ba yekotala ke mwana esi akufaki. Balakisinga ba photo okoyoka pasi oyo mboka nini nzambe na ngai bato bazangi mitema. Humanisme eza lisusu te bonyama. Bato bakomi komona ngo normal alo bakenga mutu na boma mutu tel. Mutu alali pe na ndako alobi ke biso bato bomi. Motema mabe ozolata bato uti wapi nzambe na mawa. Bayambi garçon wana ba opérer mwasi na ye parce qu'il faut passer la césarienne a signé ba longoli mwana mwana esafaki mwana mobimba ba bomi mwana na kati mwana bimi ya kopola na kati ya libomo. Et puis ce wana te qu'est-ce qui s'est passé dans cette intervention je ne sais pas mais et comité na niveau ba kati mwasi ba trompe na kati ya eloko wana donc mwasi akoko bota lisusu te. Est-ce que beaucoup comprendre que muto a bali normal azuizemi normal à quel hôpital ça la confiance ya minganga. Mais aya ko finir na niveau babomeli mwana ou azalaki déjà à terme na 9 mois mais au-delà ya ça maman eboko bakati ba trompe jeune fille à 28 ans. Mobala azui dossier wana fundi batamboli la justice. C'est de là que je parle de la justice. Ba comité na 4e rue mesdames et messieurs. Nazomi tuna 3 magistrats au total, 3 magistrats. Magistrat oya simbi dossier apakoli avant mafuta tiki. Bazui magistrat mususu apakoli dossier mafuta si. Lelo eza la 3e magistrat. Donc na kaka so okea na matete na 4e rue na limité, bazali na incapacité de ces 3 magistrats pour tirer les choses au clair. Moi na mobala azaki na lupango ateki azalaki na mituka teki atikali lelo kote azotambola makolo. Nga mutu na kabeli bango mbongo lo azonga ndako.
garçon yo espoir ni na kozala nango na mboka. Donc na mboka yo nano mobola zwa dossier te. Ake nango la justice pe balobi mobola gagner ezalaka te. Bato baza na mboko, ce sont des faibles, ce sont des lâches. Bazo utiliser mboko na ba relation pour faire souffrir bato baza na raison là-bas. Mais justice congolaise, elle est dans l'incapacité à rétablir ma responsabilité pour protéger les faibles bato baza na raison. Oh mboka ndenge nini. Mboka ngoya ndenge nini. Mais tous ces magistrats ont étudié où? Je ne dis pas que ce qui se passe dans ma magistrature, nous avons des témoignages des magistrats, on va se distinguer. Mais nous avons des témoignages aussi. Il y a bateau, magistrat, correct. Mais ma magistrat, la majorité à bateau, bazo ya ko ternir l'image de la magistrature. Mosala ya lokumu. Pourquoi on dit mais 3 magistrats? 3 magistrats mobimba. Na 4e rue, on va kambo ba loba ka izaba kambo ba magistrat, mais finalement li kambo ko suka wapi. Espoir nini otozana ngo. Espoir nini otozana ngo. Mais qu'on change avocat. Je suis avocat à Sézinga. Toujours à Barreau et Kinshasa, Matete, cours d'appel. À Sézinga, ma collaborateur pour réquiser magistrat. Toujours magistrat c'est LKI. Kanonga Luc. Deuxième magistrat aujourd'hui. Et toujours deuxième magistrat a tout mis sur pour expliquer. LKI. LKI. Comment Kanonga Luc Omba. Des magistrats, plus comme deuxième magistrat. Ce sont des hauts magistrats. Donc aujourd'hui, les hauts magistrats, on a toujours procédure. Na molende ke ejo kosimba. Côté au moni, tout ça une confrontation 2 fois. Convoqué au hôpital. Pourquoi convoquer au hôpital, c'est l'argent qui coûte. Donc son PC le côté, donc au y a tout banda tangati pour y arriver. Comment noter? Convocation, convocation, convocation. 3e convocation de mona, ba médecin va y répondre. Eh ba koya. Bah tout ça qui to tant de bango sur PV to qui bango alors fallait boire confrontation. Tu confrontation. Pour la confrontation, faut mettre sur 3 invitations. Avant tout comme et pas LKI avocat na bango maître Munanga Kibati. Ayaki na papier oyo. Papier oyo oyaki na comme correspondance à au maître Roger Kachungu batikele ki bango na hôpital. Na papier à s'adresser na biso lobi toyena moi si les 18 5e mois ayaki na pièvre il pourrait par les conséquences elle fut admise à l'hôpital pour une prise en charge du patient pour les autres causes mon bon côté. Parce que ça caille les gens. Au cause en bon soit pour en monter mais tout ça na biso objet to yebi. Ba y kanya moi si na l'urgence. Pour l'équipe moi c'est vraiment beaucoup de femmes mais qui ça va attaquer ça mal et ça est ça mal mais tout qui est en place tout bota molene na prière à obika il a exacté quand nous avons j'étais limite cette personne qui a assisté à tout l'opération tout il y a des photos tout aux amakila ou c'est fantastique moi ça hémorragie makila ba vidéo na ça autres naïe ça est là au moins na bis na 4 mois na ko pour la sali déjà au moins 3 jours ya ko pour la moi na bien pour la na 4 de bombe yann malheureusement yann dommage matrice ma pas sur avec matrice pas sur une matrice na bino dans ce cas là faut na poser acte de justice na qui 4e rue mettez
C'était le 27 5e mois 2025. Moto yambaki biso na parquet. Magistrat MJM. Azao magistrat. Avant azaki na ngabi. On a eu l'avocat, on a eu la bango. Avocat na ndobe na MJM. Papa Kouloutou na bango. On arrive à un stade. Et comme un théâtre, j'ai 2 avocats. Avocat Papa Roger, Maître Axel. C'est Maître Axel qui m'appelle, est-ce que Kuna qui déjà Bambon et Bini. On a même des audios. Et Bambon Wana. C'est avocat Arsène Atimeli Roger Kachungu. Roger Kachungu Atimeli Ngayango. On a bombi encore preuve. On a même les audios. Même là, appel na un magistrat. N'est pas ça appel. À cette capture, à Timbeli na ça. La bombe est en comme l'élément preuve. On arrive à un stade au Sambi, tout ça, confrontation à Bonyoso. Bakagi Moutouten. La Simbi Moutouten bien. Quand on a consulté la ligne, il y avait déjà une négociation qui s'était passée là avant toi. C'est ça. J'ai des audios, audio en est solo. Audio en est à Tu vas me donner ça. Tout le monde est capable, MJM, a commis pasteur. La madame, c'est plus à commis pasteur, comme tu as dit. Au moni, moi, c'est un peu sombre, les cas, ici, à Goyo Kabie, n'a pas passé ça qui est moi, là, yo. Oyo bot. Dans le temps, on a, moi, c'est un zaboui. Coco zaboui. Donc, j'ai souffert. Pour la bataille, je suis allé dans mes balais, je suis vendu. Là, dans le pan, je suis vendu. Le footing bon côté, na bien, c'était fait sombre qui se fout en bon. Pour le coup, à côté de ça là qui sombre qui se fout en la justice, lorsque vous avez engagé les avocats, sombre fouta. À chaque étape, sombre fouta, sombre fouta. Avocat déplacement, c'est pas moins de $20. Le salaire presque tant est belé par MJM. Là, on met les bateaux à pèse. Nous t'en sortons en Angola, on peut s'en numéro, taper s'en numéro là. Pour la grimacenga, à Tindeli, hôpital administratif plus. Invitation au directeur. Mais c'est, oh, place bas souvenir bon moi c'est dans ensemble na bango nini. Bateau on a posé au kanga. Et ça juste bateau ba cause. Il y a bienveillance. Pesaka et bosso na bienveillance. J'ai même des témoins qui sont là. Au bazangi bon on va confondre. Même aux 5 exemplaires à la témoin le quoi que moi je peux vous donner ça. Sur réellement au cours de justice ça me semble. Papa me dit ça va conseil. La montre na bon. Le défaut na et l'autre bosso français la faire réquisition va avocat dans la banque. La réquisition va avocat. Et le va avocat voilà. C'est les chorégraphes Tomoki. Abandi ko finga ko banda médecin directeur. Alandi ba médecin so bandi ko finga ba on a ba femme ça biso ki moi c'est 5 minutes depuis mercredi. Bo passe la moi sur oyo. Bo misa moi bo boy. Ngana bino awa nous travailler na salaire, tu travailler na pourcentage. Je dois dévoiler ce qui est vérité dans le bango. Frère, pesa na téléphone na pesa téléphone là. Est-ce que frère ou que na mai er moko pour ba pièce na pesa jour ko de moi non déjà kofi. Moi, on a un bon moïté. Moi, je peux t'entendre. Ah, Seigneur, la carte. C'est l'échographe qui me dit ça. Et puis, si bon, on a un médecin directeur, on a un médecin qui palpite. Bossa la la moto. Bossa la boy. Bossa la boy. Bossa boy. Tu passes sur les bang bang. L'échographe déjà gagné la photo. Malheureusement, après, c'est un oignon sur tous les gens. Pour moi, c'est une bienveillance. Tout, ils ont un résultat. Tout, ils ont un résultat. Centre hospitalier, la bienveillance. Donc, on a mis dans faire ko gafa to mara singa ke no funda bango bosamba ta bomelo mwana peso ko risquer vous en a force ko perdre na moiso lelo funda bango bosamba na fandi
C'est le médecin qui a expliqué que tu vas pisto na nini na biloko on ba chaka on peut chauffer pas sur la moitié ah sirenga kwa sirenga nzo bandeza nango je ya yanga yungu ninge ba ke toko sa soba oyo asa lo fana to ça il est transfert tout ça nini to pesa ki tout ça qui était un problème après 30 minutes na moi besoin na lettre transfert ma bokilo tombo ka bi jamais beaucoup peut se bembete tu es na bon moi to zonga na mutu ya bon moi ngai moko devant même deux mambondo na fukamele ma jeune na somba na sebo fukamele directeur lo ngo sala ngana age na nga na kufela mwasi na mwana en même temps mwanda mo mkena lakini mwasa bota na na poche awa bo pasola mwasi bu déjà bu milinga mwana ne puisque bo sauver bon moya mwasi na nga azonga ta na bon moyi pour na perdre age na quartier avenue bato ba yebinga bakolobani nini na mon âge je suis encore trop jeune na zona na avenir moulayi bato bakolobani mais ça se répondre nga papa tellement nga na nzambe te pour na sauver bon mwasi bon moya mwasi na yo a une lettre transfert à bois kelinga mabokla le bigne tsele ka boite mabokla pa zonte la bois kele et que ils ont yena mabokla na kata hôpital mabokla le bino kwa bondi maki akufa akufela ndi mama blonga na maloba akufa mwasi na akufa te c'est ça sacrifié vie na pour y sauver mais non sacrifié la mort mais il est à transfert c'est une sur CNPP et chez la kata moto j'avais un taxi on en kumba IST les gens étaient quand on a cause na je vais kata ya mutuka papa tina CNPP na je kutu ba sens unique faut que tu aies type la police elle expliquer quand par la police ka c'est denga maman facile yemo kutu accompagner ngati na CNPP colonel wana zamba pambola accompagner ngati na CNPP tant que CNPP ti bomba tika libanda na kota ngati CNPP yana commune ina nini ya CNPP faut regarder ta fait en cas transfusion makila tel état moi ninga otoka chef ya maternité à CNPP na lobby oza kana bisote bulu kisika mususu boke na se perdre sikolo place maile boninga yango wana na bisenye okele kamos bote kinga mbali sunga na makantina belo ni okosala po awa mutoko ya trop sir biso fanye tona barumbu akoye bana docteur mona barumbu ya la race beni mutoko sala kayo exam sans yene mizuna longo ti barumbu nzambe izimbate tano consulter mutoko la bité kena centre initiative plus maman Olive eza pembe na bino na bito pembe na ba on plata ba bibi za bien na matériel nyonso na woli si wana pour na côté na initiative plus eza na nganda CC na C tana commune initiative plus ba yambi mwasi nga en bonne uniforme ayebisinga kendo futa mbongo na caisse comme caution biso ko tout lekina mwasi na yo na salle d'urgence yonde mobile na ye et là on s'est passé na me ko expliquer pourquoi moi dans ma transfusion ba comprendre déjà que il ça ne va pas akena mwasi ba on kena mwasi na ki futa mbongo notanga ki futa mbongo ba leka kena mwasi salle d'accouchement ba côté na ba matériel na ba on machine na ba échographie ba salle on ko sala déjà ba trouver gain de cause donc en fait mbongo na j'avais payé caution à $125 sur place. Caution te, moi bah attends qu'il y a qui même avant la foutre caution. Non. Sinon bien maintenant réussi à caution, bango déjà bah yamba qui na bango yé. Mais qui wana na maternité bah si moi ça na maternité qu'on a une chance que non. Donc on a couché déjà bah on sait pas perfuser makila mususu. Donc tout ce qui na butu moko wana au moins 3 sachets makila. 3 sachets makila bazongisi bango ba yebisinga selon bango tozong se makila parce que aza enseigné na ndenga 4 makila tozong se wana yefanda mpanzi alors so to bi atika la bongo on peut de bongo alors quoi ba so bomba mutema de respirer na moi makila wana mais tout corps nyonso déjà c'est jaune on arrive à ben spécialiste na bango. J'ai vu un docteur au nom de Papa Kobo, docteur Kobo, il était là présent vers le matin 5h.
et quelques médecins bazalaki wana et ba côté na ba pistolet ba torche batala wana tali allez comme examination et bien temps ataka pinga mobile za pili fa panga yi pili mobile na ye oui que moi c'est moi déjà ko fa ba information déjà ici mon oui déjà ba information nga depuis que tu passes na déjà ba information nga que moi na déjà a ku fa kina de bon OK déjà ba information ko to mais oui place na outil il y a aussi des autres places wana za tango échographe wana tango sa échographie abandi ko finga ba médecin wana nyonso na ko tombokela ba sisa ki mwasi na bino se bonga bolinga bo informer nga pa kanga ba photo échographie na suka ya ngoyo asina bon dans ce cas là on les kamwasi na opération signé a pesa mukanda na senge écouter yé muka pesa mukanda petit mkoloto nanga asina pour l'instant to singo mbongo te parce que ça caille gens okoza na on a poche soit okoza na ngote mais pour l'instant tout ça non ça tout sauver docteur Kobo asina pour l'instant to singo mbongo te parce que ça caille gens okoza na mbongo soit okoza na mote mais to sala musala biso objet to yebi Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema.